Capage TV. Tout ce qui se passe tout autour de Moukouna, et ça à cause de la politique, qu'on ne se vole pas de face. Même si Moukouna, ce que vous dites là, ce que vous voulez, moi, prophète Jano, je vous dis, le Bokanza me télémi, vous allez voir. Vous les politiciens de ce pays, vous allez voir. Capage TV. Beaucoup de gens qui ont bobomi, beaucoup de passer qui ont bobomi, mais beaucoup de gens sauté, beaucoup de gens pour ça on ne sait pas Congo. Jamais, vous vous trompez. Capage TV. Et puis ma fille Moussoubono Baba français vous injurez Moukouna. Tu n'es d'abord pas chrétien, au bon moment tu es païen. Olumba sola qui bon pagano, te voir comme ça, homo pagano. Capage TV. Si Moukouna salaki yango, ngai jano na zanani, nga na yala banda ko juger. Est-ce que je connais son alliance avec son Dieu? Soki Moukouna azalaki nganga kisi. Na chata kombo ba kacher na bino bolukaka na bakisa bobanga bango. Tu peux dire ça comme ça? Voilà, bonjour et bonsoir à toutes les fans de Matabisi et de Capage Télévision. Nous avons vraiment il y a Lilo vraiment te beta masolo to sur la c'est l'ombre actualité na biso eza koleka na mboka sur le vec Moukouna na yambi pe homme de Dieu moko na kombo ya pasteur Jano azapeli susu mutumoko ebi masolo ya baleming to beta masolo pe ya renaissance to beta masolo ya actualité o ebimaki lobby na butu. Je dis bonjour pasteur Jano. Bonjour mwana na nzambe. Boni papa. Kimia ngolo. Ngolo kaka. Sans ngolo et l'oroté. Donc avec ngolo toza bien. Voilà. Merci beaucoup pasteur Jano. Question nanga ezaboy. Est-ce qu'un homme de Dieu, pasteur, a qui vraiment diriger équipe, il y a football? Oui, na pamboli nzambe, na ndenge yo yambinga na plateau, na komisi nzambe, nzama za malamu po na koyeba na ko partager na bandeko bazota la biso na ngonga oyo liloba na nzambe. Pe na pamboli bandeko nyonso balandaka Matabisi TV, na Capage TV, ba chaîne nyonso wana, nkolo aleka na ko pambola bino pe na tombeli bino dimanche lamu o mabota na bino. Que Dieu vous bénisse. Bisika bozwami, merci na bao babengaka ngai, merci na bao bazopesa confiance parce que basali bazali belé, banzimi bakoma clair, okoki oyeba mateya, okoki koteya mais po ba peso confiance peut-être okoki koyanga noir. Donc il faut ba mona bonzambe kati na yo. Biso lokola bazo mona bonzambe kati na biso, yango bozo benga prophète Jano à tout moment parce que na lobaka musana nzamba lobaka te oyaza, mais ce sont des œuvres. Donc muta moni à comprendre parce que actuellement maman batu bazomona trop batu bayoki trop batu bakome na posa basani ni ba mona ba posa na basai ba simba alors tozali moko ya batu na ngolu pe na mawa na nzambe asa ko utiliser na moment oyo po batu ba mona non seulement ba yoka kaka po ba yoka trop mais ba mona après basani ni ba simba. Voilà pourquoi et sengwezwami po na zali boso na bino po na ko partager par rapport ya ba makamuto zoyoka ngana yoka kyangote. Parce que nous avons une information qui est édifiée. Mais nous avons surtout édifié mais tellement que nous avons débordé, tellement que nous avons bouyamini. Bon, sorte côté na kati, na bengaki maman Cynthia na solo la kinaye. Alors oui papa soko zana le kamba koloba lokola nzamba chaka bino basakole bozanga raté. Yaka ko solo na biso. Peuple de Dieu, baye ba makamezo kenenengeni. C'est un problème trop sensible, trop complexe et terrain très glissant. Donc ceux qui journalistes à Zokota, ceux qui pasteurs à Zokota, ceux qui mondimi, bref, chrétiens en général à Zokota, ou bien homme animal, c'est-à-dire païen à Zokota, à Kota la Bokebi, Penamaïl. Vraiment n'a pas molinza menengo yambinga na mukola lelo. Voilà pasteur Jano répondre à Bissoté na posa qui question. Est-ce que Moussa Lianzambe a koki kozala président ya groupe ya football? Mosala nzambe kozala président groupe ya football na lobarango. Oza président football. Je peux dire oui, je dis oui. Mosala nzambe président groupe ya football, oui. Mais na étiquette tolata. Tozalaka na tante et pesame la bisote to la kisaka position na biso. Mosala nzambe parce que l'église et l'homme de Dieu doit être au milieu du village. La na malam. Si je connais tant de présidents baza, ba soutenaka ba entité, ba groupe, équipe, ya football, mais abatama, asa pasteur. Ce qui n'a même mieux
na Derrick Motema Pembe ezala mutaze ko sala ba don na Motema Pembe bazobeta Motema Pembe benga babi comme président eza papa nanga na ebiye boyebi peye akoma ministre à sport azali muninga propre ya papa ya molimo nanga apôtre Meillard Ezabou Mokambila place na uta parce que mutoza pasteur il faut en origine hein? Et puis origine ne source il faut baeba émission là to sala ngo qui est ton père spirituel et puis obima ndenge nini il faut que ne pas papa na molimo to sa témoignage c'est le monde des choses. OK, je salue mon papa Meillard, je connais que mokile ebi Meillard apôtre Meillard na bandal Mokambila ACRM nzama pambola yo. Alors mutunazolo ba c'est son grand ami, je dirais même famille. Comme ministre sport lelo et ça papa ba boko linga jano na liloba. Alors aza parmi bato ba ko pesa na Dering ba proposer pas comme président Dering mais na sagesse ya ki musa na nzamba. Je bénis le ministre à sport place ça abatami habité pour na bête bato belé olobi. Non oui, alors bien ça là mais comme oui maté pour oui bato muso ba ko beta mabaku maman je connais un homme déjà c'est mon père. Papa on a tous que mingi na benga ke patriarche. Bato basa na parole na ville ya Kinshasa. Tata wana mukola ya atei biso na talaka na nzoto loko ezana pambolayi. Ezali papa la biso ya sang précieux oto bengi Jean Bosco Kindomba. JBK. Kola pambola bino papa. Jean Bosco atei biso liloba moko apesa biso na réunion basa na nzamba. Azalaka nazo peso témoignage. Pona nazo peso réponse ba molobi. Azalaka na bague moko ya or, ya pardon, diamant. Ba pesa que je crois en Italie quelque part. Tant on va pas moller nango ya munene ya diamant aye nango na sang précieux d'église tant on zo teya nango dimanche bandime basala quand bazo betsa mabako abia papa zo teya na bague balobaka biso ba pasteur so tolati boye bague ya qui c'est tout oyebi ke père aloba na biso alobi azala ki obligé ya kolongola bague wana pour abetisa l'église libaku te mais a comprendre ki bango pour babeta libaku te voilà alobi na komo kolata kana ba fête na mama pour dire quoi. Mosali na nzambe tango komi na domaine moko ya kolakisa parti pris couleur na yo automatiquement ba tobele ba obeta mabako parce que to benga mito sala ni pour compte ni pour un bon boy mais to sala milier est-ce que ça na malab donc pour par là et peki samité mais comme ko peki samala niveau ni tango la kisi tendance parce que dans ton église et ko sala ka ba tu équipe na yo te mais équipe msusu dans ton église et ko sala buntu so alingale pe makamabale te so makamabale o ki méchant kanda ya lingale ka makamazam ou bien makama basket d'où ya on a lobby oui akoki ko sala mais ko sala ngona sagesse pe non akoki ko sala te ko sala ngona ko bimisa couleur na ye voilà un peu ma réponse. Papa pasteur Jano na ligne toyeba na makambo otoyo ki ya ba vidéo ya pasteur Mukuna oza ko circuler sur internet est-ce que eko toucher équipe ne ya football ton minute konzima ya batu ya église na eba bana na ye oya bimisa na minute ekozala ndenge ni. Oui maman question kitoko na sepeli makasi na monde wana pe ya balle na ebiso tozalaka ben information comme la rabiso toyeba makambo ebele avant au moment où je te parle mutunyo surtout abengami supporters ya Renaissance plupart ya ba supporters à Renaissance ndenge to sali ba investigation bazana kanda bana kanda ko sakana te pe ba sepelité bon sepelité ni parce que avec n'était pas prudent yango ba makamba bongo ekomeli bon terre wana na kokota to kokota ngona bokebi nyonso yo lobi na yebiso attitude ya ba supporters ya Renaissance. OK, c'est-à-dire ba sepelité na ndenge bazo salir président na bango selon bango balobi ezali montage et ba yoki kana pe ba citer même muto na ba bi ba romona bango pe ba kolakisa ye. Donc c'est le komoko tozo zongo boyeme et ko susciter pe makambo mususu o ko kotsa pe mboka na mwa bokoso. D'où il faut que tetango na ndenge ya kimia ko expliquer ngo batu parce que ba Renaissance wana lobby ki sasa mobimba Congo mobimba et betela ki mabongo baboko ke bazali belé et c'est vrai bazali belé bakoki ko sala au moins na vie ko négliger ka mutute même fourmi ko négliger été akoki ko soyo pe eloko moko salami. Donc voilà un peu o ezali question na ko pesa pour na ba supporter sa Renaissance. Voilà pasteur Jani ndongo lobi ke terrain msusu za ba terrain mo ko tateza ba terrain mo glissant comme tu as dit mais na émission tolanda ki ya évêque Mukuna bayamba ki bango na boso na politique bazalaki na monsieur Jean-Marie Kassanda ba dire na ye apparemment comment ko bois comme ba mabanga nde biso place à uta ki wana est-ce que maloba na mo te yango nde betisi film bon on répond bien
Maman, si vous avez une question, tout na bokebi pour okozo réponse ya bokebi. Olobi ba question na e bande que lobe la place nini azalaki place autaki. Mais wana to lobe la maman sexité. Donc ce que lobi place autaki azalaki ce n'est que normal, il se défendait par rapport ya maman koloba. Donc c'est un peu ça, voilà ma réponse. Ce que je expliqué place na autaki na ngaba alobi te que na tel na chambre na nzoto moi cité alobi là où j'étais. Il parlait de là où il était. Donc c'est un peu ça la réponse. Voilà, merci beaucoup. Pasteur Jeannot, étant que homme de Dieu, est-ce que pour Osunga, mon dimina église, oh mon balinae a koufa mais a tika une église et puis il y a qui partenaire il y a église nayo. Il faut l'excellent on a ba 4 schémas. Kosunga mon dimi église par rapport à quoi? Que mon bal a koufa. Te ba seigneur ndeti nga ensemble la église non pasteur Jeannot, nous ba difficulté mon bonheur, on a besoin de sungi ko uta epana. Kasi soka lingina sungae. Na rotuna na sungo na nini na domaine nini? Soka bisenga na domaine ya boy. Financièrement, au taliti po mutu normal ou azana église fanda bien assise, église en place, azana administration na ye mbongo bima pamba te. Il faut budgétiser tout kotala si y a moyen ya ko aider, ba ko aider. C'est pas un problème ba sungae financièrement, mais sengité ba salisa ye ba banzela. Et comme après occasion de tozo mona lelo ba sala nzambe belé. Ce qui m'ont dit, mais sungaye, au comme qu'on bête ba shit libre, au comme ticket espace azo koya moi, c'est-à-dire au lingaye, c'est pour ça la ni le wana ndesa malamute. Mais ce qui m'ont sungi, est-ce qu'il faut que tamu samuto? Moi je me dis so muta sengelo. Est-ce qu'il faut que bini saï? Parce que aujourd'hui, pas seulement basala nzam. Vous les femmes d'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, même au Congo, Kinshasa, partout ailleurs au monde. Vous le savez très bien que ceux qui n'ont pas $500 qui la garantie, à Opianga Pambate. Vous voyez bien. Et maintenant, vous, quand vous venez, na état autocomi, ok, pas mutu. Na yo sunganga. Tout en sachant que mutuana a recoya kuna, à moins que mutuana ça la mutuazo banganza. Et ça la peine mutuazo tamola la crainte de l'éternel. C'est ça, c'est ça. Tu es bilo ba fait belé ba comme ko tenter batu. Oh sunganga zoya. Nzoka ndena semane azoya na mayele mususu. Batu musuba zalaka na solaka pena batu musa mutaye pesanga musala ozo pesa musala menzoka nde aza envoyer pesanga musala nzoka nde batindi pesanga musala nzoka nde aya tester terrain aboma yo bien d'où mutana pa ko bini so kenano atuni pe base kenano atuni pe musakoli kenano atuni pe bokoko kenano mutana mutu ayebi ndenge na sala kapo au servir lelo makame komatango aider akekolobani bomoni mbongo ne kutu yangoyo botala na lettre ta message abaki na ko mbongo yangoyo c'est que makamna lobi na bino za solo papa mbongo ne belé bu $5,000 au PC point nini nzoko pesa ke po sungai mais ya zu à fabriquer comme aujourd'hui la politique tout est politisé donc politique tellement qu'a commis faible la politique du Congo est comme faible ba autorité à Congo ya politique ba comme tellement faible loko la singamai ba comme luka de bouc émissaire pona ko luka ko se racheter or ils peuvent bien se racheter. Oh, il pouvait bien se racheter tant on s'en balobaki a tieno loboko te. Mais au moment où je parle, on s'en a tieno loboko na ville à Kinshasa, a tieno loboko na Congo. Maman so na malam. Obi pourquoi l'embrasser kuna parce que tout ce qui se passe tout autour de Mukuna et ça à cause de la politique qu'on se vole pas de face. Même si Mukuna ce que vous dites là, ce que vous voulez. Moi prophète Jeannot, je vous dis, le boko nzambe telemi, vous allez voir. Vous les politiciens de ce pays, vous allez voir. Vous n'avez rien à régler contre Mukuna ou contre un homme de Dieu. Beaucoup de gens Mukuna bobomi, beaucoup de pasteur qui gagne bobomi, mais beaucoup de gens sauté, beaucoup de gens pour ça on ne s'amalinga ça na Congo te. Jamais. Vous vous trompez. Sans qu'on se le dise en face, hein? Il faut que, écoutez, il faut tout. Même vous les Congolais, quand vous dites des choses, maman, quand vous dites certaines choses, il faut voir et où tu vois. N'habitez na Congo batanga, ya wana Congo ebongate pour na batu batanga trop. Mboke baby po batu batanga trop baleki. Je te dis la vérité, batu batanga baleki belé français, leki belé mboke bongate. Comment voulez-vous expliquer certaines choses baza ko tali sabino bino boza ko kende ko kota na makambo wana. Donc pour dire ko banga noter soki mutalobio sungaye mais comme mena banzela milaite po banzela milai wana bino boka nsaka keno alinga mena banzela kende ko lingai po congolais abulaka ava fungola lettre omoni lettre nanu ba fungoli te moso bule makomba komi non ko bulaka va fungola lettre te ndima pena zela lettre ye ozu pena nzeto kotisi boye o fungoli lettre obimisi o panzi lettre o sali otangi ndozu ide amutu o nga ko loba soki mutalobi asali se va et vient ane na faute te tamuso batinja tante.
pasteur Jean Lobi Makambouana on dirait outil na ngambu ya politique mais biso tolanda ki directement ko ya Denise a ça qui directement lobi na YouTube alobi la sœur oyo atali ba vidéo bongo ya pasteur Mukuna abenga ki Denise a expliqué mobali na ye akufa et puis asemaka ba mikanda ya lupango epa ya pasteur aki ko yebisa pasteur a expliqué ba difficulté na ye abini ah papa si y a moyen ozongisela ngaba mikanda. Vous voyez, avec ça qui est bon. Mais si vous montrez que ça la bon mais le pasteur a dit que non, il devrait d'abord sortir avec la fille. Et puis à comme ce qu'on en excès, c'est pourquoi la fille a exposé si quoi la vidéo peut misser le pasteur Mukuna banda. Mais maman, ça na lobi boy. On est dans toutes ces choses là aux Zoloba. Est-ce que fille on a ceux qui délisent, ceux qui nani? Est-ce que problème est basé dans na Mukuna? Et ça problème entre diable na Lucifer na Nzambe ou bien nazo comprendre. Ce n'est que normal Mukuna a la problème na mutu moko bazo traiter a sunge pour na makambo lobi a lupangu et consort. Ça c'est leurs affaires et engager kaka bango. Est-ce que c'est à nous maintenant de nous poser la question? Est-ce qu'ils pouvaient traiter ça sur la place publique? C'est ça mon problème. Est-ce que bakoko traiter on la place publique? Ceux qui ba même on la place publique pour avoir quoi? Et si réellement, c'est la question, si réellement, et que Mukuna, alobaki akene na ye, pour ceux qui va sala, ceux qui makamuni au lobby wana, na yebite, intérêt à Mukuna ekozala nini, tope ya fiwana ekozala nini, pour babimisango la place publique, pe batuba acclamer comme les gens acclament aujourd'hui. Nazo comprendre ite, ezala mutuna makolote, oyo kosenga ke esali réputation musana nzambe. Qu'est-ce que ça a à voir? Dossier na bango ba misala ceux qui a bandako. Ce qui est banine, qu'est-ce que ça a à voir na koya ko chango que exposant la place publique, une intention nini. Et puis quand vous le faites aussi, moi je voudrais parler un peu. Na kobeta sete na likambo à chaque instant. Aujourd'hui, boko somutakala mukuna bochekuna. Moi Jano, prophète Jano, je le déclare tout haut, ce n'est que mon opinion. Nazana besoin mutoyer, ayelinga bi Jano tala preuve yango. Preuve ezate batu baza non moni po bande koloba quoi? Est-ce que toi tu as vu mukuna okanga kiebo? Abande koloba quoi? Ça n'a pas de sens. Et puis muto azozo ko italango pour avoir quoi? Et puis je vois les bandimi. Écoutez, les bandimi en train d'acclamer. Bandimi bazo beta mabako maboko. Bandimi bazo sepela. Bandimi bazo lo babu. Les pays francophones et ça bamboka oyo ba itala kamita kala ya basai na nzambe. Pays francophone bayebi importance ya basali na nzambe te. Pays francophone ezali place oyo bonzambe ezali moins. Pays francophone ezali place oyo bonganga nzambe tali samara mingi te. Mais soko keina ba pays anglophone okukuta bonzambe fanda. Pays anglophone tango bazoka likambo salami babandi kolela mawanzambe. Babandi ko bondela pona basala nzambe. Ba pays anglophone babandi ko banga bazolela. Mais curieusement comme on a pays francophone oyo wapi bengami ata Congo na biso pe na Kinshasa awa soki ba moni musala nzamba koyi pona bango ekomi feti or ba yebite ke zabila keli mabe zabila keli mabe ezabila keli mabe za terrain moko glissant nazala ba makambo koloba ebele na domaine wana eza terrain moko glissant. Pour moi je trouve que c'est une distraction pure et simple. Ezala tikala ki mutakala ou pas. D'abord c'est sa vie avec son Dieu. Soko kena mukanda ya Romains 14:4 Bible lo bibwe landanga malamu mama. Nazo peso tonga. Tonga makasi. Bible zoloba na Romains 14:4. Romains chapitre 14 verset 4 le Bible. Qui es-tu de Genèse à l'Apocalypse? Un seul endroit là où Dieu a tutoyé. Dieu a tutoyé place wana. Abi qui es-tu? Na lingala yo nani. Est-ce que tu connais le bango? Yo nani. Oza nani. Nzamba lobi qui es-tu? Qui juge, Abi, qui es-tu toi? Yo kananga tutoyer. Qui es-tu toi? Là où Dieu a tutoyé, je parle. Suivez-moi bien. Nazolo bala mutonyo surtout bino bataba internet, bino bozo sala soki ba base na bino bolobaka, bino na bemission na bino. Moi je vous pose maintenant la question. Prophète Jean vous demande, qui êtes-vous vous là? Qui êtes-vous vous là de juger les hommes de Dieu? Toi qui parles beaucoup de français, je te suis. Et puis, ma fille Moussoubola, baba français, vous injurez Mukuna. Tu n'es d'abord pas chrétien. Au bon moment, tu es païen. Olumba sola qui bon pagano. Te voir comme ça, on est pagano. Donc, on a mis l'église, bamon à côté. Tu comprends? Alors, bamon à côté. Alors, qui es-tu? La Bible dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? C'est là. Nazo qui sa verset. Yoka, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Même s'il tombe,
Bible bakisi même s'il tient debout Bible au Bible maman nazo expliquer ça liloba nzambe po peuple yoka omoni bamburiema na bino na prophète Jean Kotaka te nazongi saka na journaliste na mondimi na mututu na nzela parce que c'est la parole la nanga malam Bible le Bible Romains 14:4 qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui pour l'interrogation qui es-tu toi j'ai suivi même l'homme de Dieu à côté afani na biso alobi mutu mususu amoni mutakala ezala ki bala mi balé sem oh lelo bazo benga sem bala moko balakela mais pourquoi parce que moniki mutakala tata comment tata ba moni mutakala mais mutamoni alakela mabe or mutu fo alakela mabe eza mutu atikala ki mutakala il faut faire très attention na makambo nzambe tant ozoko ta tikala ba domaine na yo ya makambo na bino muziki mais tant il y a terrain makambo nzambe il faut faire attention ne jugez pas les hommes de Dieu car Dieu lui-même a le pouvoir de la fermer. D'accord. Donc yoza pour pasteur Mukuna ozo défendre et tu es pour ça. Je ne défends pas Mukuna comme non Mukuna, mais je défends Dieu, le corps du Christ, Bananzam. Nabandeli, je défends le corps du Christ. Nous qui représentons le corps de Jésus. Ok? Parce qu'aujourd'hui, impudicité à solo ou impudique, vous n'allez pas me dire que ce sont des pasteurs. Pourquoi on ne parle pas des musulmans? Pourquoi on ne parle pas de ceci? Et ça dit que côté la Mukuna, mais nous faisons la part des choses. Est-ce que ça nanga? Et si quand muto ya zoke ne ko finga Mukuna, écoutez, na bandeli koloba. Yango moni lelo na ba famille ba bazola kela mama be. Ozolo ba mutakala mosala nzambe bazola kela mama be. Même si Mukuna salaki yango, ngai jano na zanani, nga na ya banda ko juger. Est-ce que je connais son alliance avec son Dieu? Soki Mukuna azalaki nganga kisi. Na chata kombo ba kacher na bino bolukaka na bakisa bobanga bango. Tu peux dire ça comme ça? Non, entre nous, qu'on se le dise. Kacher moka zawa na Kinshasa boyebi, apesa ba musicien, ba nani ba kisi, boyebi na zolo bango, boyebi. Soki yo leki na TV ko finga na internet. O banga it. Si ko poni boto saka ba sana nzambe to leki zo finga mosala nzambe. Ba benga biso nganga nzambe na nganga kisi, n'est-ce pas? Yeba ke mosala nzambe azali nganga. Parce que azana sacerdoce katinaye. OK. Et tozali bato ya sacerdoce royal. Donc bon nganga, un homme de Dieu d'abord azanganga. Mosali tu nzambe mo la to fanda ka boy. To banganga. Si on nganga nani nganga nzambe banganga est-ce que banganga na bino bokene usoba kisi okoleka bondo bomoni mutakala yo bandelo akoleka kaka lobi oya kotala elobi na mosala nzambe lobi oya kotala kaka alakela mi mabe boko banga bolekisa kabo tala non bosapa somoni de semo ka science occulte bangi mais mosala nzambe bandi ko finga mama kokota na terrain na tepo okufa avant ya terrain mabe yango moni bilakeli zolanda bato na kisasa mutu moko bazane kuto impudique abandi ko finga Mukuna même si Ezaya solo qui suis-je pour na ko juger mosala nzambe même si Ezaya solo et aba makamusu tango bozo talako otalo lobi est-ce que likambo ekoko sala maboye ou pas mais les gens acclament maman koloba te ko zali pour ou bien contre ne me demande pas ça non yaba question musu boko tout nango te ça fait la honte non ezola qui ça non écoutez ne suis pas les gens je vous dis. Écoute, nazo bana passe na mutema. Il y a la question mususu yomoko mo Christ soko tali olobi oyo. C'est pour cela na inda loba boy. Écoutez, na opeso lelo secret. Tout ça na 4 sortes, 4 niveaux ya bonzambe. Ya liboso acceptation. Ya mi balé reconnaissance. Ya mi satu prière. Ya 4 crainte. Na ke acceptation, tu acceptes Jésus. Après ko yamba Yesu. Et bela ba sa bazo sambela yamba Yesu te. Après ko yamba Yesu na bi connaissance ça veut dire quoi oyambi Yesu okomi ko leko ba bengi affermissement oyeba loi na makambo nzambe zalaka principe na makambo nzambe zalaka comment marcher avec Dieu et qui est Jésus bato belelo ayebi Yesu te soka zanani mais pourquoi bato ba prier il va prier donc il ne connaît pas il n'a pas la connaissance sur Jésus. Or moi j'ai toujours dit avoir la connaissance de la parole c'est ça la vraie délivrance. Quand tu as la connaissance de la parole de Dieu mutaza la connaissance à parole il y a certaines choses sur le canal Facebook à Hollande Mouta la connaissance de la parole. Je m'adresse aux gens qui sont des chrétiens, non, mais aux chrétiens qui connaissent la parole. Aux chrétiens qui marchent selon la crainte de l'éternel. Aux chrétiens qui prient après tout. Parce que Mouta a la crainte en Zambie. Attends, ça me l'a raté au Pambo. Mouta a ça me l'a raté. Mais à la crainte en Zambie au Pambo. Ngana be mutu mususu bate belé tout ça. Au Sambeli noté, mais les Pambolé dans Diolanda. Basé belé. Si on a consi, bon contredit prophète Jano. Au jeûné, au prié, au kégliste, mon coup d'appel échangé vino mobile. Batabon basate. Eh bien alors, et ça, au bas, comment on a grâce, ngolu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça. Tous les gens qui sont politique, la politique parce qu'on a
émission oya bosolo na politique l'évêque Mukuna bandaki ko wanga na bien fait il y a place au azalaki na FCC et puis na pepper dazo nié que il y a pas quelque chose de bien makama malonga kuneza quitté azo wanga na bien fait wana qu'est-ce que tu peux lui dire qu'est-ce que tu peux dire à toutes les gens au babi que non et ça parce que à le baki bongo pe bandai ko nié yango wana makambo msusu économie qu'on nié ou pas je te dis bien et ça n'engage que Aebi Oazoloba et Talingate, mais moi, c'est que je sache, hein, il y a une chose, Oyo Nazo retenir les Akamoko. Mukuna a télémi pour un combat politique. Comme on a un éveil patriotique. Selon Nengazo me la histoire na ye. Bata politique qui peine nga mona bango, bamoni ke mutoyo a chabiso panzi likolo. Est-ce que zola nanga? Or na minute ceux qui battent ngai pasteur Jano olobi nini na ozala pour peuple. Peuple ça veut dire quoi? Peuple a souffrir. Peuple a la clarté. Époque ya Mobutu to bandaki moi. Na époque oyo itiko le Mobutu. Na obaleki na pouvoir. Na oya ko sala makama politique lelo. Mutabongi si vi na nga. Na via bandeko nga congolais na bango tout azate. So na moni mutatelemi almemi éveil patriotique pour combattre bangote. Aboma bangote na basi na bango na bakoko na bango na batata na bango peut-être bango na bapesa bango RDC. Pour abundisa bangote. Mais à salinil à combattre kaka o babengi na français leur système. Ozon na mama abundisi kaka leur système akobundisa batute système ce qui système en place ça ma bébé na politique batu ba ku fanzala ce que mutabi no to changer système oyo et comme système moko bo pas batu ba sepena na mboka to ko appuyer te pourquoi to ko soutenir te pourquoi ces pays on sait on connaît les politiciens là ce sont des gens qui sont un problème nanga bo comprendre même si on tue muto à telemi lelo nous les prophètes Jano on arrive et na lobi nzamba sa telemi na mboko nzamba sa telemi na mboko donc makama ko loba politique on est talibango ne bazoela na muko ne talibango mais ngana yebi ka keloko moko que muko na telemi na veille patriotique na ko encourager a kenela ngo liboso à continuer et puis peuple de Dieu bo keba na distraction bokola na makama Facebook pourquoi regarder ça et talibino na nini pour avoir quoi et puis tu vas faire quoi avec au contraire ko la kelama tant c'est comme takala tata au la kelama même si c'est vrai ou c'est faux mais quand on parle en son nom il faut éviter. Regardez plutôt là où on va. Il faut te téléma pour que la vie soit vie et soit délivrance. Qu'on ne vous distrait pas. Ce sont des distractions pures et simples. Moi, je ne suis pas ça. Non, il n'y a pas de distraction. Moukouna bosse, avance, perce. On est derrière vous. On vous soutient. Perce. Oya ye a téléma pour la Congo soit vie. Percez. Biso bakangi mutakala amutu. Toza batu. Nana wasala lisumu de tamsunga na sali lisumu vana côté yao koleka même mukuna c'est Dieu qui me voit c'est Dieu qui voit tout c'est Dieu qui sait tout c'est Dieu qui nous jugera mutasana nanya ko juger mutazate et ça distraction pure et simple bino batubele et puis na Congo ba chrétien bazate yala batu basambela to avec des histoires par un chrétien fait na Facebook azolanda kaka o c'est comme ça mutakala tata batu ya yobe ba oseka yo na betelo histoire na ba baka 2 minutes on expliquer yo o bega place to kola place moko na mboka moko na fandi to zaka na bitidi masa na biso mo zaka na bitidi soki mutana toilette akesuko la bengi boya kotala bake batali abenga ba masa na ba to kotala mutazo sukola bake batali so batali bazo mona partie na nzoto ya sima ba oseka za mwindu azabwe mais jour moko mama aboti ye akeko sukola kikoso so mama na zaki na nzoto mabe koleka batutu akeko tala lobi na mona nzoto mabe boite boya kotala bake bate babi mama muto nzoto mabebo to zela nenga bimana kikoso totala to sekai mais to na bimi nzoka ndezala ki mama na ye alapa asekaka leso batute alapa pour dire quoi ko seka tata moninga te po ebi okome la tata no te tata moninga sa tata nao to sa ta pasteur mususu to sa basai na nzambe pe nzambe na lola akopambola yo. Alors merci beaucoup pasteur Jano. Pasteur Jano étant qu'homme de Dieu, to qu'est-ce qu'on a parti à makambu ya famille na ndenge sko ya ndako étant que papa. Moi si acte au pasteur Mukuna tito longo en tant que pasteur tu sais ce que le quoi mobali nyonso bino boté ya biso que ce ko bali faut à la fidèle il faut tambola boy tant moi si na ya moni bon et tant que pasteur on a ce ko mobali aza papa pe na bana na komona maramu nyonso na papa na bango asali na ba message oya pasaka batu na église ba couple ba jeune couple ba o baza ba fiancé bazola na affermissement pour na ba préparer ba mariage na bango et pas na bango message nyoko ko passer bon ko passer na famille ya Mukuna na batu o baza lokwa yazaka ba parrain na bango message nini
Message exacté. Message ni. Message exacté parce que pas y a ba couple, c'est pas problème ba kina bébé. Message exacté. Tout na papa pour nini? Papa pour nini? OK. Moi si ya solo o mutu ezo sala. Moi si musai na nzambe. Moi si na moto na nzambe. Mutu ezo baluka. Azana sagesse divine. Ata moi si mususu aza musala nzambe tasaka moi si na ndako libala. Soka yoki komona ke mobile na hotel, moi si mutu esalaka akosilika te, yo ni moi sa mukona sani. Akosilika ne teo, akoluka vérifier. Eza loko langa na kolobela makambo te pour tout le monde m'a pas amené de preuves. Vous n'avez pas de preuves alors ba montage alors ba boy. Na kolobela kango jour to komona ka ba preuve ne to mona ka ba misa chrétien mususu. To moni pena ba avocat ba ke, to moni pena ba to ba fundi, to moni boy. Siko ya muko na moi sina loba nini au moment où moi sina ndimi na noté. Oyo nzima makambo ngo esenga ke no ba preuve ya ba komati na banywa ba justice. Na lobi na yo boy moi si o mutu esala soka yoki bakangi mobali na moi si akozela mobali ndako te pa boya ye. Est-ce que zola nga? Akoluka mobali nanga est-ce que za yo bakolandela? Alandeli neti ngape na komo landela. Ngala zalo moi je ne suis pas tout le monde. Ngala moni bo tient na Facebook. Na yebi ba tout on sala ba investigation tout à ce qui est. Il pas que se défendre. Est-ce que moi si na kotala ka bi na yebi mobali nanga mikola sa telemeli bango. Mobali nanga zawo yango ba salir mobali nanga bolingo ko yesu makasi akolinga so mobali ne bien mutako so da boyete akolinga so mobali ne po sa makambo ke kotisi buzoba na kati eza pona boye pona donc eloko oloba wana kutuko tika na yo distraction donc mauvais ma wana ba distraction makama olobese belé pona mboka ezo kene nini ba mbongo ezo limwa peuple azo souffrir pandémie batu bana ba kozonga classe ou pas ou bien nini donc wana kuna ko distraction. Voilà, merci beaucoup Pasteur Jeannot. Pasteur Jeannot, 2020. Oh. 2020 des années membres. Distraction, Pasteur Jeannot. Et ça, distraction. Marambo sur le chaos, moi sibo. Je te dis, na kosite na bango. C'est une distraction. Et y a na marambo Rolanda. Apparemment, en 2020, on est nzambe penza linga tia ba pasteur nyonso, libanda laksa ke non, tu vois auto kansara azabo, auto azabo Pasteur Jeannot. Acha ba passer, po bino ba passer égal combien? Ba passer baka batunza ba cheba laksa bino nzela. Bon, bien sûr, tu as bien dit. Yango na yoka na lobi boy. Acha ba passer, po ba passer na ba bomaka bino. Ba bomaka biso te, bo biso to la na ba. Acha ba passer, po ba passer ba laksa bino nzala. Zela nano acha ba passer, po ba passer ba sala boso ka misala te so bosi ba classe. Zela acha ba passer, po ba passer ba sala ke ba loyer mata. Acha ba passer, po ba sala ke crise économique ko ta mboka, n'importe quoi. Distraction. Bo banga ba passer ba sala nzambe, yango moni biso ba jano to telemi. Yango moni mosakoli prophète jano to telemi na kanda molimo poto suki samakamsu, il faut to loba. Tout ça et ça, c'est quoi yango bozo pe accès na ba mibali, bato ba o bo benga ba bon tonton. Ba bon tonton ba baka vos pasteurs là, mettez solo là. Bazio okaze ba finga biso subia ba bon tonton. Vous voyez vos pasteurs là, na ba français Kuba, oh le bomi mboka. Vos pasteurs là. Donc tout ça c'est le diable ba tabasen so kilte misala solo ka ba sepele ba beti maboko. Bo beta maboko ou pas, boko changer yesu te. Ba les ana kana biso. To komi na tabo nzambe. Bino ne mabe na bino ko mobima. Bo komi tellement faible. Bah comme monter tellement faible comme monter mais Dieu reste Dieu. Écoutez, ato bimisi mutakala prophète Jano, o bimisi mutakala Yesu Yesu atikala ke mutakala ponga na zwa vie. Kaka Yesu wana ko sauver Congo. Biso total kaka éveil patriotique, to sauver mboka, to kimate, to changer chanité, to mutala muta garder bande. To tika banda o sex étape te ama mboka. To longo la sex étape. Oh maman, ba garder bande sex étape te. To garder bande. Voilà, Pasteur Jeannot. Ozo, yo mo obi na kota ete yo mo sous mo ba montage là. No lobi ba pasteur. Yango na tio na nzelo lobi ba pasteur. Te na linga ba pasteur po pasteur na usala kengano to sala. Ezala mukanda Hébreu 13 à partir de 17. Alobi botosa. Botosa bato ba ole sabino sango malam à partir de 15. Oyoki? Botosa bato ba ote abino sango malam parce que ils en rendront compte. Ba ko pesa compte na nzambe. Il veille sur vos âmes. Pambate soki botosi bango te nyonso bakosala pona bino amirimira bokomona résultat. C'est la Bible qui le dit que notamment mukanda Hébreu 13 zo à partir 15 16 okoyoka Bible bi eye na respect na basana nzambe parce que bako rendre compte ba âme na bino na bato ba osala bango ba sex étape na nzambe biso to rendre compte à Dieu. Dieu va nous poser nous pas bato ba oti na bino ba misala soloka nous les hommes de Dieu yango no moni nzambe lobi soki to osala ngo mabe e kozali pa mulite pona bino mabe na sens ni quand on murmure pour vous. Quand on mirimi to abato mai na makila to mutu soki na koi sambela ponanga mais bino soki papa molimo akoi au sali feti yango na Kinshasa Congo botiko ko sabato vous ne priez pas et vous ne connaissez pas Dieu. C'est comme ba payer belé au monde ba Côte d'Ivoire ba osepela mais na Nigeria so musala nzama koi ba leli
Eh ba qui passe ba prier pour naie. Mais na Congo mona muto beta maboko. Ah OK. Corps du Christ ndezo fingi samat. Donc ça ba distraction pure et simple. Prophète Jean lobi ça n'engage que moi. So lingi yaka to ça la débat. Distraction pure et simple. To garder bande, to lobela mamboka. To garder bande pandémie combien de niveau ni? To garder bande. Ba to ba ibaki combien garder bande. Ba la ba so na classe ou pas. Garder bande. Mboko photo ça le veille patriotique to garder bande. Muto na bande na e. O ezo na za ba distraction pure et simple. Est-ce que on nanga pure et simple? No ameli masanga lango atikele mbolumbo muto ya telika borobi. Aseki alakelami yami balazo zonga sema na gra zipi ate nzamba mystique ola lakela bato ba muto alali mutakala mutati mutakala bana malakele bato baseki keba koseka oyo moni ola lakela mama be ya moni bato mingi balakele mabe mona mutazo le ka ba français belé moi ba jeune fille ba jeune garçon mokona keba kanga munoko ola lakela ma. Merci beaucoup, Pasteur Jeannot. Mot de la fin, parce que tu comme une émission na suka émission la biso. Nazo luka bato bazoto na bato ba question na okimi sebele nazo luka po ba verser zokota boyebi mingi zoya okofana na bandiko critiquer na bandiko soko tuna yo siko po na vie na yo moko d'abord na webi soka leko moko te place prophète Jeannot uti oyo ya minga ona sali webi boyebi yango mais na l'équipe émission na obi mamusantu tamso na sali leko leka mukuna donc c'est Dieu qui nous jugera. Pasteur, au moment de la fin et puis message na bana nyonso ya Nzambe. Bana Nzambe to garder bande to bonde la Congo soit délivrance et soit vie ba politicien ba nyokoli biso Nzamba a s'en charger na bango des messages to garder bana poto ba diaspora ba comprendre ngala bino toza même esprit to garder bande ba sexe c'était pas la bu wana arma ba faible to garder bande to bonde et veut patriotique kota Congo kota délivrance maman na biso ali a bien mutu na sama caméra sepela bana batanga kitoko bonzambe tel oya mboka Nzambe ata bo memi ndenge nini kola ka atténuer ata passe leki kola ka atténuer eza mabele en kolo distraction pure et simple bolo bela biso maka mususu. Voilà, merci beaucoup Pasteur Jeannot. Là j'étais avec Pasteur Jeannot, on a parlé de l'apôtre Mukuna. J'espère que l'émission est comme ça, la bien plaisir. Ceux qui va remarquer Zalibo Koma, quand on est bon maison Koma, bah ouais Kobenga Kobenga. Moi je vous aime trop, je vous aime beaucoup. Je dis merci à toi Jonathan pour ton assistante, merci à toi Sarah et merci à Barbie, hein. Merci à toi aussi, merci à Joe Mystique, Balobi Loboko ya Nzambe, Loboko ya Nzambe vraiment. Na sepela normalement mobalo mingi asala musala na mtema moko kola monaye, kola pambola ye, asala leso ya minene koleka na vie na ye. Je mystique aussi libanga na libonde la malunga. Voilà, moi je vous aime beaucoup et puis on se retrouve prochainement. Merci. Capage TV.